Yo ba yo tele ma wa turo yo akoma kina imoraid ne koma ki de koma ko matili banda erita tale ke mtu ya kokufa erita mema pacho RFI na poto po pacho RFI ala malade ya makasi malade yete za so tele wana na mbotela kati tudoka pacho RFI aza pas même lupango na Kinshasa aza pas même stable na Kinshasa vous comprenez na lata sapata sikati de ba sapata ne ma mingi côté ya Ethiopie wana pena na nini na obenga ngoni bato batika na mabeli wana. Mais oya ozo finga héritier ozo ba n'importe quoi bino ba bifinga finga ozo finga neti nga so fona bunda sko na pacho RFI e ko bana tango tango ozo finga batu so ba bato ozo pena batu ngo ozo finga batu yo za boga yo na pacho RFI bobunda no bete ka fort pacho RFI no bete ka wa mabe atala ka yebi koloba te pacho RFI okomi dana ba un mois et demi ozo ke dana poto mais so tali couleur les aka ya mbandaka. Oza mutu no ti siko na mani na poto boyo ti te to koti na moyi. Pacho RFI. Mais oui. Tala. Poto wana na Kinshasa mona bomela ngo batwa. Poto no mona batu musuba kenda bateka mapango na kini. Yo fandi no ka bosumbaka no tro tambola mingi na Kinshasa da bazuka basaili yo makambo po kino pe poto ko mpe mutanga mimona poto ko mofinga batu. Vite we vitesse. Tala ingratitude ne la sadana libandi po ba chapeau no salate ke simba raite. Ozo comprendre? Mena oui bisa ko sekate David ingratitude ne sotaka libandi na déjà mo ingratitude da mutu ozaka bo fandi bo wera ozaka bo fandi ozo luka ta bato bazata na se luka ta na ta ba déplique yozo sote mbala moko na likonza famille il faut luka na ba déplique bandi ko kita yebo déplique ebe na robino jambo banda za bon fa banda non na ba robino abandi ko luka polémique sa na ba robino non talaka na minute so de Jean Goubala ta mwana wana ya comédien maboki onani mwana na petit Fali aliki na succès elo ko ni Jean Goubala ko salo ko bangisa wera na mokili wera ba otina ba jet privé mona ke Guinée na jet privé uti Gabon na jet privé ya président Jean bana ba sala nana ko sala yango na musique abetaka nanu amata nana ko sala yango wa yakawa na edeza to ke na ba fête nzembo ne betaka te professeur toyoka nzembo na balabala te professeur première rumba sali nanu ya intimidation bombe anatomique bombo so bisanga na fête mutakobi na one j'ai bien dit anatomique professeur akenda kobeta ba masolo na bibembe ke bato bazoyemba livo liga na aja tata wana mokolo makasi ozomona ye wana eske nanu tala no siko na wera mutu oyo azoluba na wera koleka beta ba masolo oyo abetaka vite we vitesse ozopesa mutu makasi po ani ayebi kola tata za lokwa Jean Goubal bato abeki ingratitude moko so otali vi na bango ndenge etambolaka donc bango wana bato bazalaka mitema mabe na bato RFI ba Jean Goubal bakeli mpe wana vi na bango nyonso etambolaka ndenge moko bango tu po tozoboya bango so oteka bato bazalaka baloba mabe pa bato omona bango nyonso po toboyaka bango omona lobeso moto azochange couleur onde ochange ceinture na judo lelo so akomi bleu omona alobi marron kala tazokoma noir tia okoma deuxième dame ya ceinture ya poso inongi héritier memaka bato babundelaka yo otia explique atele mwana akokiba boye ndeti nani wana Adebayor zwa Adebayor kendaka na ye poto pesa na ta valeur ma Adebayor na place ya pacho RFI Adebayor akobunda bitumba comment peut-il Adebayor atikali omemi mutu lokola pacho wana aki azofinga yo lisusu ngana ndibite soka Adebayor azalaki na mikili alingaka tika pacho afinga héritier boye bana nyonso bauta pembeni na Zakari Bababasu baza ba très impoli et puis baza ba ingrat moko na yebisa donc eleki même na makasi ya Samson to mutu lokola pacho RFI yo danger yo zalaka makambo danger combien de temps asali na mosala ya journalisme na bino bosalaka bomona ya kenda ba omona ya ta donoko banini omona ya ta na Tunisia pamba wana chapeau eboyaka ye wana pacho RFI na libandika so tane bo monike oui gratitude vite we vitesse son enfant na bona mona fille moko boya kala mutu bobenga Manuela Kitoko poza lokola Thompson batie des pistes batundi ko mozika alerobi ke yo Manuela Kitoko mama ya kala makasi o ma fille bazaka nzoto koma ko lemba babenga mule kasada pena na Angola aboka ngopete yo saka na yene makasi na faire makala ozo comprendre mona ka bomba boyo ka bato fona ko Jean Goubal atikala ko beta ata seul 5 personnes te na Kinshasa ata ndenge lelo bana bazomeka beta ta village chetemba mokomona azobima azoboya wera wa azosala ba espoir bato bazosepela wera abimisa bana bazopesa makambo
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura une émission donc on est sur www.logitv. David Wimbe, Masolo, ya Balabala, comme d'hab, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wimbe dans la Sarabino, na Betrabino, Masolo, et c'est pas ça vraiment Namboka, Oyo, Masolo, Balabala, toujours. Donc, tellement, si j'ai simplement ébélé. Il y a quoi aborder et c'est le lot tous à la adresse des sénateurs commandant breveté muta bien té donc tout sur la naie makabo ozoleka na miziki ya Congo. Merci beaucoup na batutu o balingaka David Wembe. Merci beaucoup na batutu oyo ba compagnie ka masoya balabala na Facebook na YouTube na TikTok ba j'aime botaka ba commentaire botaka wana et ça la biso penza ba bien. Merci beaucoup à toi l'inspecteur Kiala Kassiala, mon inspecteur Kiala Kassiala, donc Kotaka Masola Balabala et Kosala bien Saddam Sanda. Depuis na Suisse kuna, bazalaka bongona Mado Sanda, donc wana penda batu inspecteur Kiala na JC Matuila. Donc bozalaka na David Wembe na Masola Balabala et Kosala bien. Tozana adresse des sénateurs, Boitard. Ouais, Boitard de David Wembe. Bonne santé. Santé qui mène en balabala. A des choses au monde en athée, qu'est-ce qui se passe? Non, Nazaragité, n'a moi tour à Soyo. N'est pas ça le retour, donc il y a un Soyo, pour Haïti, donc on a remis moi Soyo. Il y a des gens de TV, TV va les carangots, le roi, Moutaoto, Teka, Denda, Kotumba. Donc il y a ma foot à ceux qui n'ont pas récupéré. On a récupéré des cigoyos. Donc moi, moi TV, malgré tout, aux yeux à brisque, mais ils ont boulot na biso to zelaka na on biso to kutana ga to beti mbala moko po ya ko lobeza ga na munoko. Vraiment, à tous les sénateurs, boni basongo ya le roi de la forêt, Ranson. Le roi de la forêt azaki bongo na Gabon. Donc président Gabon lingi Ranson ate da ba maman bazolela. Donc depuis Ranson na kende ko betela bango journée de travail donc ba Gabonais ba lingi lisu Ranson ate bango tout. Donc bazaki ensemble dans le roi de la forêt. Bazaki ensemble dans le roi de la forêt donc abeti ba concert afandi na bango aketala ba orphelin aketala ba tuna ba école aketala ba tuna ba hôpital donc atamboli pe na Gabon apesi ki elengi wana bana Gabon ba lukaki pena bazoki yango et puis le roi de la forêt azongaki déjà Kinshasa on a déjà ko zongela ba séance na biso ya répétition pour dans un concert moko awa les de ils ont je crois les 22 un concert mo les 22 donc rozala na café musique ouais rozala wana quoi donc na minute donc le roi de la forêt na et ça concerne na yemoko to producteur nam do beta non biso to beta concert biso moté biso to za matalanati biso poto beta il faut ba beta biso Ranson boba ke Kinshasa boloba ke loko moko beta concert Ranson na mbongo le roi de la forêt ça marambala oyate Ranson na kini pena beta concert producteur ça qui coûte na poto na nunga to uta parler to ke répéter ba benga prise pas mutu mona mikili prise za neni fa to ça ko production moko boto ya ngana chaba visa boy na boy oya to sala bopo ya ko beta ko to réviser wana za niveau na ngata so ngina lukelo bato na peso ba petu baza sa ilo makambo na fo ya peno solo li pela na yemo CG katakata bosali ba contrat makambo tula rikoti ai donc we raso mona bimise ke la ri donc cela ri ta obimati ya sala makambo na ta ka zo ala na poche ali sa musique tant ceci là le roi de la forêt faut ne cacher oye pena bo solo li pena na CG katakata combien pas au tisi makambo to leki to kebeta toujours na lisolo wana a dit les sénateurs par rapport à la actualité comment na pacho RFI ndenge akomi ko traiter héritier Watanabe mikolo récent awa to monaki bango bazaki même moral mais na ministre oyo entre pacho RFI na héritier Watanabe donc pétrole pena na aliment selon yo ozomona ngo ndenge nini eloko na oyebisa o lelo bato lokola bapacho RFI na nzela beritier bazozwa nde bato kofinga bango te pacho RFI aza moto akofinga ya kotalisa oyo azali omoni baliboma balingaka bakosama omoni bana nyonso bauta pembeni na Zakari babaso baza ba très impoli epuis baza baingra moko nayebisa o donc eleki meme na makasi ya Samson to motu lokola pacho RFI yo danger yo ozalaka makambo danger combien de temps asali na mosala ya journalisme na bino bosalaka
bomona ya kenda ba omona ya ta donc ba nini omona ya ta na Tunisie pamba na tanyo so ya sali ya muziki wana azalaki na kinganda azongi na kinganda ye na kingandi otikala komona ya kenda ta Maroc otie ni bifra poso ozaka danger tomona ba journaliste ba danger bakene ba poto bango moko akepe akene ye poto ya ye moko pe azongi mais na tanyo so sali ti lelo héritier mpe ko memo na poto mais l'espace il y a pas même un mozo fingi héritier tala ingratitude ne la sadana libandi po ba chapeau no salate ke simbaka ete ozo comprendre mais na ko bisa ko sekate David ingratitude ne sotaka libandi na déjà mo ingratitude amutu wana chapeau ebo ya kai wana pato na libandi ka so tane bo moni ke ingratitude ozo comprendre na ko fanda moto fanda tikina bande ko na tikina ba biro na ye azolangata soki bazwaka ata gigi arabiola jenearabiola ke général ozo comprendre bawana pe mérité kala malgré tout eza te ke akendaka te mais ezaka kele msu stratégie nde eza bongo mais bazwi yo ndeti nayebi solo mosala soki pacho ye ezala nitala motu RFI donc pacho soki DDC soki nani komo na yebaka te pacho RFI ngolasani mpona information boya information napesa pa kofinga ese bato bazala na Zakari bapesa information vi na bango ezalaka kofinga kobebisa pacho RFI na yebi cope na ye eza ye alukelaka bato oyo ozala problème ya kisi mobala boyaki boyembo ozongana azwi amemi pa grand prêtre na biso David Matadiki Bala basali yo makambo esimbi obungisaka eloko moko boye ye cope na ezalaka yango wana mosala pacho ozo comprendre ezala ngo te kozala communicateur mpe kosala promotion omona na chaîne na TV azopesa communication omona na kini place ni azosala émission bango bazozwa bango na stratégie ya kokosela bato makambo pacho RFI nga na traitera bango lokola liboma mosusu ona nikeni mpiana baza bamai moko donc bango so omoni pembeni ya mise ebi ke ye aza na facilité ya kokosela motu likambo bato bandimi aza na facilité ya kofinga motu atie mbala moko matoi donc yango omoni bamise balingaka bango baza bato te omona de yebisanga banda keni mpiana kenda poto omona de afai na chaîne na osala émission mo bana sala émission apesi ke orchestre boye kobeta jour boye et orchestre boye kosala boye mais azalaka na chaîne amibengaka chroniqueur mais oka déjà keni mpiana azosala émission azotanga azopesa information oyo bato bazelaka yo mona déjà pacho RFI afandi azosala émission azopesa information ke lelo tokomona fali akobeta boye fer akobeta boye héritier akobeta boye yokango déjà bango bazaka ye nde likolo danger naki bango tu bayeba mpe koloba te bato héritier bozobenga ye mpona ni boluke bokamole likolo mosusu wana etikala po azalaka bon sono bokamoli ye pene likolo wana mosusu makasi pene yoki peneke pemema ti ye bongo mosaba fanti héritier aza mission monene héritier azobeta dome de Paris bientôt aotobeta na scène musicale pacho RFI bandaki epoto asaleli bato nini apart kofinga ndenge azoleka naki ingratitude pacho RFI na poto de pake nini asali oyo apporter drapeau na biso amonake drapeau représente boye mpo na pacho RFI mo bozopesa bato motu makasi po ani bozopesa motu makasi po ani ayebi kolata ta aza lokwa Jean Goubal bato abeki ingratitude moko so otali vi na bango ndenge etambolaka donc bango wana bato bazalaka mitya mabe na bato pacho RFI ba Jean Goubal bakeli mpiana vi na bango nyonso etambolaka ndenge moko bakokana makasi neti Jean Goubal kutu koloba takoza ata na 72 chemise akala aboka yango mpe te yosaka na ye ye nde makasi na fere makala ozo comprendre momonaka bango baboyaka bato ofana ko Jean Goubal atikala kobeta ata sale ya 5 personnes te na Kinshasa ata ndenge lelo bana bazomeka beta ata village chetema mokomona azobima azoboya wera wa azosala ba espoir bato bazosepela wera abimisa bana bazopesa makambo yo zaka nga professeur na yo musicien nini oyo tanke yo professeur otangisa musique lelo abima toyokaka ye okoboya le roi de la forêt aza formateur te yo koyo oza professeur oformaka bato oforma déjà musicien nini dossier ya Jean Goubal tozongela yango mpo naza mpe mwana bamai par rapport ya makambo ya Jean Goubal komona pacho RFI en réalité pacho RFI tobandaki komona esu te azalaki susu pembeni na bamisie te mais sibisima tovoni boye pacho RFI apusani pembeni ya héritier Watanabe estce pacho RFI moto alukaki héritier to héritier nde moto alukaki pacho RFI sono oyo adresse le sénateur nayebi so David
na ba nelo moko est-ce que na minute yo Tommy Kitsa na biso pena Tommy Kitis na biso pena Tommy na biso tanke tapi nde toza na minute yo à part les mususu Paul le bazo ya les mususu plaka da banda po ya kolia na ya mela shisha na ye Alex Satana ye alogela biso nani biso so to ba visa to ke luka yet poso bele biso billet Vandamboka so to na problème to ke luka ye eza lokola ye héritier ko luka pa to RFI po ke ni wa mais c'est batu nyonso héritier za na bango pe mele pe to RFI ki ba na forcer loko ezoko mabozo komisa batu na bisika o bazo kanisa ke bango me baza bango ti batebele ba ko comprendre temps au jour biso pe na to récupérer ba biloko ba pesa ka bango bon c'est le côté David yo mona da bango nyonso bano bano me na poto bango tunde bazo kende poto wana nano mona déjà ça ta carnaval ya musicien nano mona déjà azui micro apota ta na château rouge azo tuna ta ba mama ba question nano mona ta mutake ga benga ngoni ata dans to komate ba garde du nord azui bena micro balade azo tambola pena ndenge nini biso tona concert ole ndenge nini mama pona héritier papa bo boni ndenge nini concert o mona da na zo sala ngo mais bazaka so be bon na poto to ke promotion na bino so leki na TV wala promotion te patuere fina mema héritier mema patuere fina poto bongo patuere fi asala promotion te bango tout baza ben grand to mona héritier azane na chance abatuti poto mona o ba manike azali na blocage na kati ya aéroport wana mo akota alegezete mais l'état simba na maboko lokola bébé amemi alekisa lelo bato bamona pe manike na poto mais na quelques secondes awanga na héritier aza na chance ya bato te mazosala yango na bolingo azalaka nango po ye aza na ebongo donc motu mo asali mabe mazaka toujours na bolingo na ye bakomi kotraite trop yuma sikoyo ekomosenga so biso mo bafrère na ye fo tokota makambo oyo neti nga so fona bunda siko na pati RFI ekompena na ta yango ntango yo ozofinga bato so baya bato ozwi mpe na bato ndenge ozofinga bato yo oza boga bobunda nabete kao fort RFI nabete kao ya mabe bayebi nga nde na zabu na bango nyonso bazalaka moto aleki nga aza te motu mpa kotikala koleka nga oza te nayebisaka eloko moko problème na bango ezalaka aza na temps ya kobeta partout bamona me biso ozalaka na masolo ya balabala losonaka te David Wembo oyokanga so place mosusu te yango moni lelo baza trop minoko mais soki ezalaki lelo tozalaki na ba 5 chaîne na makasi ya boye me bamakele na basalaka na babilobelo bana basalaka yango te osonaka te David na otake kingani sonaka te kingani na otake oyo mais bino ozalaka te oyebi ke soki arate David Wembe akolekisa su mikolo po aleka mais bino tokoyebanaka na bino un jour bavideo boyosala ekosaka bino batalaka yebi koloba oyebi koloba te patu RFI okomi daa na ba 1 mois et demi ozokende na poto mais so otali couleur no ezaka ya mbandaka oza motu no ti sikoyo na mani na poto boyo ti te tokoti na moi patu RFI mais oui azokende pena 1 mois et demi mais tala motu poto ozoyamba bato bato mosusu poto ozoboya bango tout poto ozoboya bango so teka bato bazaka baloba mabe pa bato omona bango nyonso poto oboyaka bango omona lobeso moto azochange couleur nde achange ceinture na judo lelo so akomi bleu omona alobi marron kala ta azokoma noir tia okoma deuxième dame ya ceinture ya poso elongi bozaka toujours koboyaka bato ndeti bapatu RFI biso tout oyebi mpena ke non soki ezalaki héritier te na temps oyo nyonso osali soki 40 ans ongo omona poto te moto amemi yo poto soki bobebana normal okomobimisa na makambo ya lokuta mpo obebe osalir mage ya moninga omoni yango ndenge nini artiste le sénateur patu RFI atraité héritier watana be PD abimaka na mibali omoni bakisation na ndenge nini likambo nyonso omoni so problème bato bana problème moto alukaka loba makambo oyo bato bakotia eka mingi yango omonaka na makambo moto autilisaka trop lokuta deya aza koutilize lokuta mpo bato bazwa ta ya kolanda ye mais ebalani nango te ndeti kote héritier makambo oyo mibali na nsima boye ebalani te esui te erate pena papa orate kota pena orate RFI akosoli héritier arate donc soki ayaki kutu na makambo mosusu enge esala bien mais kote wana pena oye orate po héritier aza grand noko héritier akataka nde bamere basere bapetya bien donc soki oye na ndenge okosela ye makambo ke oyo banoko wapenda okosi donc wapenda orate donc départ eke mabe orate départ wana non mais patu RFI bakomaki un peu moins trop contact na héritier bazalaka na bango te ye azalaka ndenge nini donc ye aza mutu
soki mikolo wana moni ke ezosimba te il faut bandokangama na motu mo baza na facilité ko libérer nda aza na kalata oyoka ofinga lisusu feri moto nda alobela feri wana kalata ofinga ye doyo aza bongo bon bana baingratitude outa banda na libumu azala ingrat pa banda na moto abota etanga akolo awanga na pa na bango makende odami pa bato so batuni biso kuna tolaka loso mafuta ne bien donc baingratitude outa banda libumu donc baza pena bano pena bango mona bachiluba bafinga bango mona mokolo chaque dikandaka njulu donc pas tu RFI wana za bongo héritier memaka bato babundelaka yo kocha explika ate mwana wa kokiba boye ndeti nani wana Adebayor zwa Adebayor kendaka na ye poto pesa na ta valeur ma Adebayor na place ya pas tu RFI Adebayor akobunda bitumba comment fait-il Adebayor atikali omemi mutu loko apacho wana aki azofinga yo lisusu na ndimi te soki Adebayor azalaki na mikili alingaka tika pacho afinga héritier boye tina niveau ndenge nini boye na niveau héritier koma nango lelo mutu loko apacho RFI aza pas même lupango na Kinshasa aza pas même stable na Kinshasa ozo comprendre na lata sapata sikati de ba sapata ne ma mingi côté ya Ethiopie wana pena na nini no benga ngoni bato batika na mabeli wana mais oya ozo finga héritier ozo ba n'importe quoi bino ba bifinga finga ozo finga il faut bien comprendre ce que batuni bo finga pour le la on te ka siko bandi guerre oleli OK na la police te oh yo nde kutu ndo finga héritier ka héritier mon la police mais héritier mon la police mais yo moko mo finga que sous la police au moins que bo sala makambo na sentiment finga toza na posa ma finga wana okuta na siko na biso on a moins trop c'est trop total makambo pe moi trop ce que to kotango on a dossier héritier du mot on a kotango nga kule yo bongo soki pas RFI a raison ya raison ya nini ya raison ya nini mutamemi au poto boto sala nini na kolala boto sala émission atuni bato ba kosala publicité soit disant ya bato ya alobi ke soki ya banani ba kosala publicité ba journaliste yo ba mibenga so banani atuni ba po bosala publicité le monsieur ya mutu na bino il faut bapesa bino mbongo po yotala siko avantage mutu alongolo Kinshasa ke na poto soki apesi le misu bato misu baza na poto basala dini promotion po ya memi bango te bango baza na droit wana baya na ndenge na bango fo bapesa bango basala promotion mais otala ta mawa wana ke mutu ayeki na yo mozoki na déclarer ke azopesa bato mbongo nga fana sa promotion apesinga l'arte donc mutu aye na yo alongoli yo kote ya visa vise boya nzoto po epena vise boya nzoto Adrisha mabe ya pacho RFI eza wapi soki adéclarer ba droit na ye dossier oyo soki ebandi bien si je comprends bien ebandi bien ntango mbongo ebimi nde pacho RFI azalaki na liste te mabe eza wapi ngana sepela soki akende poto na ndenge na ye alayebisi ye bon lokwa nga na banda promotion na yo pesanga ota mpona banda promotion mponga na ye poto na ndenge na nga so amona efa mbongo fa azela asala na ba RTNC fa afa na kini aleka na ba RTGA aleka mani po asala tala poto wana na Kinshasa mona babomela yango bato poto wana omona bato mosusu bakende bateka mapango na kini yo fandi no ka bosumbaka no trop otambolaka mingi na Kinshasa na bazwika basaeli yo makambo po kino mpe poto ko mpe mutanga mimona poto ko mofinga bato okutu na comprendre ke poto ngo bayebisi nga memaki ngai nde po aya batrike ngai donc mutu amemi koto bakotrikele mutu kitoko na Kinshasa atika nga yo memona poto po bakotrike yo kuna yo bikombe baluka makambo ya poto ezosimba te yo bikombe le balider ebele baza na bakina baleki ate na possibilité baluka mpe poto esimba te yo mutu mo azoloka ya poto ngo ya facile amemi yo sala ta reconnaissant ko atako babike bino bokola na bino bongo eza kitoko te David to bandimaka makambo nyonso boye eza kitoko te. Merci beaucoup à toi mon boss mutu alatisaka Jean Laurent Namboga oyo Tosca BCBC l'homme du moment babi dernièrement na moni obike David mutu alati bilamba ye moko azomipesa mipesa valeur nango davake na biso Tosca BCBC aza mystique la bière de l'X na kati ya mboka oyo bazalaka mibale azalaka ye moko alataka Jean Laurent so po président bima yebisaki te mokoto oyo efolatama na costume Tosca BCBC masola balabala biso oyo donc solana biso pena solana biso yedininga bolamu leke ebele tozalaka pena na ndenge ya balabala ekosala bien boss Jimmy Sumbula ya basumbula mokonzi ya Viana mobimba tozalaka na Viana yebake boss Jimmy aza mokonzi nao bato tu bofandaka na Viana représentant na bino na Viana
Boss Jimmy Sumbula ya Basumbula. Boss Jimmy Sumbula ya Basumbula. Na yebi pourquoi na oloba. Voilà. Mutasalaki anniversaire ya Osombagi tabwa ya 300,000 wana. OK. Boss Jimmy. Wana bataille moko ya dusha. Ah bon? Boss Jimmy. Na mona ka jour wana. Mage alobaki aokende kota la finale pour la Barcelone. Boss Jimmy. Comment on va bête Bopolaki. Bopolaki donc il a pico 10 ans après Ligue des Champions Bobosana. Boss Jimmy. Sumbula ya Basumbula donc bela meleke belé merci na ba geste merci pendant o palaki pona masola balabala bakisa pour na bonne match ya masola balabala na ebi ke to mwana to sola na chumbo eko sala bien a dit c'est sénateur comment na professeur Jean Goubal aza professeur ya musique comment na Jean Goubal azobo ya Weranson et que bino bana maison mère bomunya ngondengeni ya azaka dans la jalousie mal placée pour sauter professeur to que dans ba fête nzembo ne betaka te professeur to yoka nzembo na balabala te professeur première rumba sali na ya intimidation bombe anatomique bom 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 so bisanga na fête mutakobi na j'ai bien dit anatomique dum 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 dum. Mais muta sa nzemba bongo bengi professeur so nzemba bongo même na libala pena moi sa kotia ya mobali ne bobeteli yango bombe ana akotika mobali ko kima professeur omoni mutu ba science so eleki akoma ermo patambola sama sali papa ermo akoma pala ti complet costume ala tona la gomme science bebisa mutu mais oui bon bien côté un professeur akenda ko beta ba masolo na bibembe ke bato yemba livo liga na aja tata wana mukolo makasi ozomona ye wana eske nonu tala no siko na wera mutu oyo azoluba na wera koleka beta ba masolo oyo abetaka professeur ya musique ozata na mwana moko te teke yo professeur kolo tofandaka toyebi ke bayeba baprofesseur afandaka pena bomoni ngam natangisa jeune wana omoni ese oyebi ke eza na baprésident biso bafélix antoine tshisekedi baza na baprofesseur na bango ouais. Parce que ma professeur n'a pas fait le bon nom, n'a pas fait Tshisekedi. Ce que nous voyons avec le professeur Jean Goubal, avant Weranson, to fan na pena boye batababa ne ba la biso to comparer Weranson na Jean Goubal. Et so tanga nga combo album na comprendre ka leki Weranson. So tanga nga combo moko album à Jean Goubal na biso ka leki Wera. Okoy ba combo album ne. Batababa la. Mutaza na combo album te, mutaza na concert o bat ba yebite. Mutazana nzembo eza te nzembo fare etikala azana ngote ke banzemba Jean Goubal etikala bombe obe kana fana awa na ndenga mabete ya bisolo tozo sola na bata balabala Jonathan Mbavo grand-mère na peso mbote Jonas maestro bola muleke belé tozaka kuna pena kosala bien ya patu ya gate kiedi Chris Bongo, voilà, apôtre, batutune to zakuna, Fils Micho, leki nanga moko, Bertrand Solfa, Emmanuel Samba, donc, isanga instrumentiste, na ndenge ya bana ya kote kuna donc, na lingaka bino ya trop. To fandi penda boye nga na mona Jean Goubal uti Kinshasa aye obeta awa na Angola, sans makelele. Jean Goubal abetaka azwaka bacontrat ya minene soko oyebita te chez sénateur nga na oyebisa o. Est-ce que koyeba que le roi de la forêt quitta l'aéroport au batinda cortège présidentiel et ezuye na aéroport ikenda na cortège présidentiel bato mibale ambassadeur bango na mboko wera na Kasave eloko nini Jean Goubal akosala oyo kobangisa wera na mokili wera baotina ba jet privé mona ke Guinée na jet privé auti Gabon na jet privé ya président Jean bana basala ya nani akosala yango na musique abetaka nanu amata nani akosala yango wa yaka wa na yede zaka colonel mwa katange batangaka na ye mwana ye tanga sisaka classe na bengisaka ye na ndenge ya koyeba na teza francophonie te ye francophonie babenga po oyeba ni bombe anatomique Angola na euti na guerre so bayoka moto bakamba bombe bakobanga balinga so makamba masolo ya guerre te po bauti na guerre monene na mboka oyo père moko aza na jalousie moko nayebaka te ayeka akombo ya wera papa betela biso ta studio mama ngende otondisa tomona penaka yo pozaka professeur tolongolo na basala poto betela biso ta vis-à-vis po esika la coste ando osala répétition
betele biso tawana. Mais Jean Bala beta ba festival à Makasi hein. Ah, festival. Oui. Bon, festival les droits d'entrée. Festival les droits d'entrée. La monsieur fait dans la droit d'entrée. Festival les droits d'entrée, c'est plus si matériel. Ba festival c'est ça la maman là ils a rappelé. Les droits d'entrée ils ont fait. Mais était les bons mais ba musique. Yo moi télé biso to beta festival na Belgique na juin ah mais to moi to c'est la publicité. Ça concert et ça festival. Adieu. Mais ça to ba concert mais to ba to beta na octobre na Adidas Arena. Mais ce que tu as joué tomber en concert tu peux tomber à 3 jours mais ça festival. Pour ça ba ko fungola ba porte ba to ba ko tabata la ndule. Il y a beta ba festival à minena beta ba concert ofele. Festival mutuye mo ka senga ko sepelo sengi. Adieu sénateur comment on Jean Goubal, comme musicien, Azako critiqué Ranson comme musicien, ma bezawad. Jean Goubal comme musicien, Azako critiqué musique à Ranson comme yé pas un musicien, ma bezawad. Jean Goubal a remarqué ça, un plus la musique à Wara. A remarqué ça, nin. Yé mon gazata na Ranson a plus de sur le minute temps, on a vu que tu peux battre 30 à 40 trophées. Jean Goubal a un trophée moro, atawa mona mboka basala akada nenga Kishasa. Ata ba trophée ba benisa ba wera tena ba kora libanda oka ya mboka basala mboka o bido boto sala David Wemba uti go gagner awa et ça ba tata da komba Jean Goubal donc on sera inande linko la station ki ndotanga na ina donc linko la sala le kiba tunyoso yebisa mona inani no azaka na succès asala succès to aba na inande mbatanga na musique ba danger bona ba bisanga mona ina asala ka succès le kiba tu azate. C'est ça qu'on a pour ça le roi David Nazara ma casse de mathématiques. C'est ça va normal. Mais ça le rôle lié. Dans ça c'est mon normal, abeta kana Kishasa, alors c'est mon normal les filles na musique. A kotika la koleka wera na musique, te po wera musique ne ba yebi yango partout, musique ne ba yebi yango. Oui, la musique ne beta na baba. Bon on a tout mis kana nzolo ba na zo yimba no yebi yango te. Na ba fête neta ba shungu ba ko bambo mulangi. Shungu afandi ba meli ba whisky na makasa de bombe anatomique. Aosilika makasi mais we rasote eli ya kala kuto hélicoptère ba shungu ba telebi eza ko ya we rapporter ko beta ina ko boya David to sala makampo na nini te moni jalousie jeune yango zo sili c'est aussi la carrière et aussi la peka boye pour la mutema mabe ya Jean Goubal ozaka bo fandi bo wera ozaka bo fandi ozo luka ta bato bazata na se luka ta na ta ba déplique yozo sote mbala moko na likonza famille il faut que nous déplique bandi ko kita yego to déplique et na robino et na robino Jean Banda za bon fa banda non na ba robino abandi ko luka polémique ça na ba robino non talaka na minute so de Jean Goubal ata mwana wana ya comédien maboki onani mwana na petit fali ali na succès ana le mo azo ya seki amen amen yesu bat basa bo Jean Goubal za na ngote faut que ba niveau na mwana petit bana wana na ba petit nani sénateur tomoni Manuela Kitoko na ndenga balabala toza po obligé to nos questions na po ozala kapena na wenge Manuela Kitoko azo beta lisolo ya Golf Kizola le président je salue passant azo bimana Jaël Show adi show ka ki lisolo ngo omoni ba Manuela Kitoko wana bobengaka na ete Kitoko bobengaka pona choko to bobengaka pona nini omoni ba zana bisa omoni ba fille belende bazawana bazana mibali na poto mais bazo kufa na baswaf moko ezegi nani bato ozotanga kombo wana Manuela Kitoko naza bongo le swaf ekoma egi omoi ba baso bazaka soki afungoli makolo 0 erakanga 4 heures donc bakoma na bazuwa moko na ebisa oyo ya mabe président Golf no ndenge aza wana aza nano na mama na ye aza nano na mwasi na ye mama Eugénie Nzengeli mama na nzele na ndenge ya fo Dotaka na mikila bima pamba te pomba side betamaka. Do yaza sous forme banzembo oyo ye boza mbaka abeti ntsango na Kinshasa ngo. De lokala mama na biso Eugénie Nzengeli. Siko président Golf oke kufela ka Jaël. Moi sikuta la kisa mutakala za na konki. Mutakala mutesala konki. Bon siko yo président Golf oke ne kufela Jaël akene kolanda nini kuna. Mutakala konki. Bo sera la kisa mutakala mona wate aza konki liboso. Ndeba konki matna mukongo. Est-ce que bimana mutakala vous comprenez? Si le président Golf a fait de recouvrir la Jaël et puis ce qui Manuela, ce qu'on a posé à président Golf, il dit c'est président Golf a massé la binote.
président ko faza master net président ko faza la golf kizola la Kinshasa golf kizola ya Angola golf kizola ya Poto azala makambo na asala makambo danger botika kokotisa ye na ba terrain boyembo mema yo eza ye te mais mai pe ningana pamba te azo sénateur yango na lobi na yo moni bana basi wana eza ba soif mo ekoma bango egido bakoma la posa mibali nyonso bazala ya bango donc mobali nyonso fo alala ye mobali nyonso fo azala ya ye de soki ka mobali moko boye alekaki na mutu boye motema esuki place ezalaki donc il faut akomisa président kofa moto babiso bawana te aza responsable asalaka makambo danger aza mystiki so lelo comprendre ye David Wembe soki lelo président Golf Kizola koti makambo masolaka balabala na yebiso mabe makasi nayebisa oti sono ofanda bona mona fille moko boye ya kala moto bobenga Manuela Kitoko po aza lokola Thompson batie d'épice batundi eko mozika alekobi ke yo Manuela Kitoko mama ya kala makasi oyo mafi oyo bazalaka nzoto ekoma kolemba babenga mule kasada pena na Angola pronto tosoki na biso awa tv eza ngonga azwi sénateur lelo bani kolobala bato to balandi na masolo balabala lelo nakolobaka eloko moko internet pede ekufi ebebi internet ekufi ebebi botika bato kimia bino kozaka so moto azoprépare eloko ekomi kaka après moto abeta concert na ye bokomolukele baproblème mpo kaka abebisa makambo na ebeba héritier kobeta concert wana mokili ekosepela ekotonda bato bazozela o sold out bokomona ngo mpo mikolo eza nano paceefabi akokoka te héritier otobeta wana tata mwasi na ye tona mama bango ye bayoteli ye mawa tour oyo akomaki na hemorroïde na ekomaki kobimati libanda héritier atalike moto aya kokufa héritier mema pacho erefi na poto po pacho erefi alaki maladi ya makasi maladi ye ti aza na so otala yango wana bamibebotelaka te héritier nde akimisi kaka mpo akufa avant te yango mamimaki mikili héritier kobeta concert wana ekosimba bato bakobina bakoyemba miziki ekozala bien donc nazo regrete kaka mpo biso tokozala te mais eloko na ye naloba na bacommunicateur na biso oyo bazotinda na poto ntango boza na Kinshasa boloba nde makambo bien après neza boss soki na komi bosala promotion émission c'est bon boleka na bino na bémission c'est bon mais bokende baplace oyo eza stratégique boluka bato bosolola bozala batelefone na bien ti bokende bosolola na baplace oyo ezalaka na bato bafandaka na bachateau rouge wana bozokende bagarde nord bozokende baplace oyo bokendaka ya poto biso tokenda na moto bosolola na bato boyebisa bato ke basomba billet boluka bastratégie billet esila bozokende biso na poto bémission bozosala na bémission héritier aza na posa concert eleka malamu yango azotinda bino bozokende wana na bambongo mpe boza na baséjour boza nango bokende mino kotambola bondo osombaka basapatu bondo olekaleka na bino papa bosuka ndeko na biso toyebi ke concert eza kala te donc na profite kopesa mbote na bato tu balandi biso kobanda tobandaki awawa donc merci na bato tu namonaki mpe bongo odilon swana ye mpenza tozobenga ye mingi te mpo auti na mawa tokote kopedre papa mais tokundaki deje lekaki na kimia odilon swana babi donc azalaka bongo na mare na biso Eldorado mwasi aza na basuki elala ndira ya mama maria quoi directeur doré azalaka bongo na Christian Mukwa FMI Christian Mukwa FMI patron ezaka na nganda te osombaka kamundele ebele osombaka dendo ok patron fo ezalaka ba Christian Mukwa FMI donc olobi asali na minute wana vraiment donc yo so opesi 20 000 oyiteke na Kinshasa ezalaka $20 là même so mpe $18 donc bambote na patron na biso donc bambote ya trop donc namoni bongo PDG Ale Bagata Bouala babi na kati ya Luanda toyamba déjà agence oyo ekoma kosunga bato agence la manne du ciel ese bandi déjà ebandaki na oyo jaenda nga nazalaki te nazalaki na so dommage mais PDG azongaka azozonga sous les 15 oyo tofungola sikoyo na Palanka vraiment Palanka déjà bientôt sous agence la manne du ciel donc programme eza déjà les 14 biloko bata Kinshasa ezokita Europe pona Kinshasa les 15 Europe pona Angola ye moko PDG tozozala na PDG Alain Bagata Bouala agence la manne du ciel donc sans oublier Bosch Shadrach David Mokonzi le seul africain oyo asololaka na Donald Trump na kati ya États-Unis donc ce Donald Trump engazwa décision mpona makambo baafrika bengaka le Bosch Shadrach David Mokonzi babote na yazalaka na biso quoi tozozela kaka boss cho eza te sans oublier Ritana Mavitu babi mwasi abwaka tai lokwa
mami wa tatanga bimaka na film le bosso to za bana mikie Ritana Mavitu mama na Gracia mwana moka bébé mais américain na bwaka tai na nenga mabe bambote na yo ya wili pesel ne famdelo beto koti bazaka bongo na CG Igedi Fumu bato bazalaka na biso na Paris ba CG na biso apoto ba sage na biso bambote trop sans oublier triple président Papi Mavinga babi président ya bana Vinga président ya jeunesse mobimba ya Angola et président ya patron tout ya Angola président Papi Mavinga donc bambote na yo bazalaka bongo na Adolphe Ntimba la noblesse dans les sangs Adolphe Ntimba na Oridezo bon voyage na vena nga Poutine Pichu Nzembo nzela malamu FCC mobimba tomoni bongo likonzi ya famille abengaka yaya donc parlons de Santouche guerrier parlons de Santouche guerrier babi pas kotanga makambo bato ye pas le rôle ndenge bango bazalaka wana ti donc soka lobby yango nda salaka vraiment bazalaka bongo na Baudry Mata de l'Union européenne boya kwanza na dollar na poche apesa ka euro ya sika on dira ça là on a parlé Baudry Mata de l'Union européenne sans oublier na musika na Brésil Willy ni bodi di nini Veben oui, les Gabonais, Bambote na place aux Ali. Petit tiers propre, Josim Poutouville, Babina Katia. Il y a Nancy Wana donc qui seul moi ce soir au tambola baboukou mais c'est bazo tout na ceux qui a utarawapi Josim Poutouville na moni pona ressource ça ABC Mandela Ngwayi la papa na Marcelo bazala kabongo na DDC Aigle na minute bazana 4 Europe ba kadi Europe wana mwana liboso mama tikela biso Koko Maleka prêtre Koko Maleka prêtre Bambote na yo donc place aux Ali c'est na Bambote na boss Jean Kapesa boss Jean Kapesa Bambote na yo donc GGK PAS côté bato bazo ba visa la facilité boss les petits Ebou boss les petits Ebou c'est jamais vu boss les petits Ebou c'est jamais vu ba kambola na caché visa na caché ya visa nous c'est passeport à Betty le boss petit Ebou sans oublier agence na biso oui sunga biso na mboka to tambola na biso à l'aise to ba visa la facilité donc qui tout travel ya Patrick Mbondo babiye atuna ka ozana combien donc mawele ki donc azopesa bato ba visa ba mbongo mutako kendele wenzi bazala ba bongo na boss tout c'est vous bambote na place ozali Clarisse Mimoza la fille formidable maman na Ritsana bambote na place obandi pona kosuka plaque da banda esika bato baliaka biloko balambi lelo donc ndengo dilo swa nazolia na mère Eldorado na directeur doré do bazolia biloko basali siko ya lelo ezataka bimisa na ako chauffer pour le kalibumuté bongo te plaque da banda biloko lelo na plaque da banda bambote na batutu Landry Mavita grand job na kati mboka Mardoché Massamba Matondo Lucien Eli bino nyonso bambota batutu bazara awa sans oublier na moni son de kona roli donc yesu ce grand journaliste na kati mboka bambote ya batu nyonso to lela bino fort na ba auto bosani prochainement to bosana te donc on est là Diele Machara Nzambe donc Diele Machara Nzambe sans oublier mutakomisa badouanier mususu bakubwaka ngunda likola Diele Machara Nzambe akimisa bango na mboka do bambote na place ozali quoi Diele Machara Nzambe de kabinda kunene babetaka mwasi te loba mo babisha Diele Machara Nzambe de kabinda kunene babetaka mwana mwasi te angola la poto Diele Machara Nzambe de kabinda kunene babetaka mwana mwasi te Diele Machara Nzambe kimisa ba déclarer nga déclara akima Diele Machara Nzambe bola muleke belé kota masola balabala ko sala me agoyo Blandina goyo na musika makambanga ngoyo yebisa Obama Blandina goyo ya bela nga fo boka na bisi me baboka ko déjà na musique Blandina goyo na sala akade Blandina goyo bokota masola balabala ko sala bien Jolutela boga Jolutela soko talie pena bo sepeli Jolutela le mojo wana azala na gango ye pasaka na mawa ya batu Jolutela vraiment kota masola balabala ekosala bien Astrid Kasai mwana mwasi ateka kabelo pe kabelo ebongisaka elongi na ye ya solo deya tekaka te lokwa babasi mosusu bakendaka somba abuja balembiseli ye pena kabelo soko otiema elembi lisu yango moko Astrid Kasai Astrid Kasai ayebi sekra kabelo na kikolo wana mobimba vraiment Astrid Kasai nzambe ya kabelo mama kabelo donc bolamu elenge ebele kota masola balabala ekosala bien page gola certifié so bademba faire akanga misu joyeux anniversaire à toi mia filia Davinel joyeux anniversaire filia longévité prospérité
malgré tout, on a le bon portugais, c'est la kilo, mais je vais na lingala. Joyeux anniversaire, bébé. Papa, ti amo. Tem muitas coisas para falar, mas não vou aguentar falar. Mas uma coisa que eu vou te dizer é só anda com Deus. Deixa o ser o que vai fazer na tua vida. Muito obrigado. Continua sempre assim, com respeito. Cresce na estatura diante de Deus e diante dos homens. O pastor Felipe que fala isso. Pastor Felipe que finalmente, meu pai. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, 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 tchau.